Mbote na biso balandi bandeko batali yo batala ka émission Arrête Kilumbu Shembo TV. Na pesi na mbote na baboni na nga nyonso ba bizu na bino mutu participa bozo pesa biso courage ba conseil beaucoup pe bomi abonné bozo support musana na biso bozo supportango. Merci nzamba pambola bino o eza émission te ezaka moi eza moi kaka moi li solo kaka mokia publicité moi télé-réalité tang na nalia moi 12 heures ekoki nazana kwanga na ngana fumbwa yango wana kwanga yango wana bokota bomi abonné baya mwasi baya mobali okapo epusa bino pe ba abonné na ngeska bozali bokaka posa bino bokele kosomba kwanga na fumbwa okoli en petam na moi likia moi safu pembeni na kati kaka moi ndambo yo soki na tondi te na kozwa suna kokata me na moni boye na moni déjà o boza ça va na kotonda nanga bokota bomi abonné chez Henriette Kilumbu Shembo masolo ezawo ya mwasi kende wenze ya mobile somba kwanga na fumbwa na mwa likia mwa Thomson pembolo lia o pena na mi abonné te o koti ba sika mi intéressé ba mo tango zo kota kotala Henriette Kilumbu Shembo TV oye ozwimba la moko mi abonné ti pa omi abonné mbala moko bambote na bino ba bisou na mama inanga so na sikola mwa mai isalaka mwa bien ok si you abonnez-vous.